Mboka. Vous allez toujours branché, dire émission à Bino Yangwana au départ. Donc c'est Charlie Solo qui vous parle au Mboka. Ça dit vous allez brancher, Bomoko Yamboka. Émission ça carré, boss Momo na souhaite. Bien mingi tolanda bomoko mboka na ba info na bomoko ya mboka musicien boko lega l'homme de Mutuashi ko lega na ya donc site kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre. Mbote mingi bandeko balandi partout dans le monde entier. Place bozo capter site oyamnen le www.bomokoyamboka.com. Ya boss nanga Patrick Momo. Babi site nanga moko mokondi moko mon boss Patrick Momo. Et c'est avec un grand plaisir qu'on a net mujinga na télémarca pour communiquer avec vous, mais c'est à travers ce micro et cette caméra. Et je dis un grand merci à celui qui est derrière la caméra, Junior Kapaya. Ba image mino bo comprendre. Lelo lisusu Annette Mujinga na libino rubrique na bino bomesana Rolanda chaque semaine histoire vrai masolo ya somo. To beti la rabino bo masolo oyo eza po édifier rabino. Peut-être mingi kati na bino baroki ko linga ba kweya na mbeba oyo mais à travers lisolo oyo ko sunga bino po osala erreur wana te. Nazanga murote awa nazana papa Arnaud Mukenge au moment qui est déjà la fois passée en tout cas dans ses paroles apesa binos bozola ndaye mbote papa mbote mama Annette Mujinga azaye mbote azape ana papa Vasco de Gama mbote papa ya bien mère pepele. Merci. Sans plus tarder na côté déjà na li solo car on est au message comme ba couple ba jeune fille ba jeune maman ndenge babota avant mariage na condamné en côté pour eza ba réalité à vie. Elenge mwasi moko na bu jeunesse na ye aboti mwana na ye ya mwasi mwana komi na 6 ans. Chance et sourire. Nzamba pesiye libala. Mais mwana na ya mwasi déjà komaki déjà na 6 ans. Maman na bango abali akene na libala. Mais papa wana obabali azaka mwana ye pas déjà na âge à 6 ans. Aza mwana ye. Papa komi kokolisa mwana wana baboti pe bana mibale baleki mibale na sima ya mwana na liboso bakomi neti 3 bino mo boyebi rythme ya mboka na biso ba maman moko bima tongo kozonga pokwa ako surveiller vraiment ndako te po ayebi que mwana nga ya mwasi wana ya mukie alamuka na tongo konika mwasani ako veiller pe baleki na ye pe bakende classe malgré papa bango pazali mwana mwasi aye kokoma na âge ya 8 ans. Et là on est salinga vraiment pas si le longa neto mujinga na beti la bino lisolo oyo. Mwana wana ya mwasi ya 6 ans a komi na âge ya 8 ans. Papa wana a se permettre na niveau a chaka mwana wana ya 8 ans misapi. Imaginez-vous un peu mwana wana zaneti mwana na ye ya mwasi ya liboso. Mais so batikali na ndaku achaka mwana na misapi. Papa zoyebisa mwana kobetelaka mama na bino lisolo te. Kobetelaka mama na bino lisolo te po soko meki na koboma yo pe na kobenga na mama na bino libanda ndako. Papa profiter na faiblesse déjà à mwana babiloko déjà niveau mwana zaki déjà traumatisé, je ne sais pas mwana moya betela mama bango lisolo ezate. Papa wana suki kaka na kocha mwana na misapi te mais ake musika. Na niveau soki alingi a pénétrer mwana wana donc alla la mwana wana sona bina loba bien azozwa foulard alingi mwana wana na libumu na niveau awa lingi pe na foulard makasi alla li mwana wana et comme qui déjà habitude abimara déjà na mwana wana la petite fille a perdu déjà virginité na ye na âge amukie bongo donc papa wana aibi enfance ya mwana wana abimarana ye akangaki ka foulard na libupa yo karapacité apakola baba biloko ka ndenge zalaka azobimana mwana wana mwana ye kokoma na âge ya 14 ans sa maman bon maman bande ko surveiller mwana te po abimara tongo rythme na ye kara abimara 5 heures akateki azongi 20 heures de fois kuta mwana lali donc a surveiller avant mwana te si mwana ye kokoma na âge ya 14 ans à l'âge de 14 ans bino webi ka ba maman ba mi pesa na mombongo ka le ndenge lobi papa Vasco ape menanga maman mi pesa na ye na mombongo azolandela vraiment makambu ya mwana te mwana ye kokoma na âge ya 14 ans
Maman soka la musi mwana telemo kene classe mwana bolembu. Maman ozonga oh akene classe te. Mwana zaka ya rola la maman zo comprendre te. Bino boyebi zemi ekendara ezonga rasima te mais e rande liboso. Maman e ko remarquer que mwana na ye a commis na zemi. Mwana ya 14 ans na zemi. Mutache zemi wana eza papa na ye. Donc mobali ya maman a santé mwana na ye. A santé mwana ya mwasi na ye. Et ça libiso tellement pas si pour niveau maman na benga ki na téléphone azo betela biso li solo oyo. Ngai Annette Mujinga, j'étais vraiment perplexe hein. J'avais eu de larmes aux yeux. Moi na biso à cause de la leki na nga topé leki na yo donc ça vraiment pas si. Maman lobi bolukele solution à sala nini. Akangisa papa wana, à faire avorter mwana, ami boma, akima toi sala nini. Yango na vraiment quand on annoncé qui n'est bandeli que je ne suis pas seule donc aux moi intervention ya ba papa lelo na yambi ba papa po et ça vraiment faute à ba papa quand de balobara mobali aza pena muto sa confiance te nga pena mibalité désolé mibalité pardon botika bisona na bana basi to vanda baba si baza mitema mabelo ko la mibalité yango na zongi non papa Arnaud awa po ndenga fana ko so chaba mais bosani ke zani ndeko ne mobali mutasali yango papa na nga na zongi lio nanu likamba boye na mwana bato mukie bino ba papa ezala nini botonda raté. En tout cas merci beaucoup pour la parole Annette Mujinga. La histoire au Betty, relatant bien, na comprendre, na part nanga, papa na problème te. Dès qu'on a le bar l'autre fois, mobile a mekarakaka. Moi na Hollanda za ma bé. Papa Mukenge, excusez-moi non na kati non mwanda. C'est bon. Mobile a mekarakaka. Tant bolo ba mobile a tonda raté. Kotonda cela veut dire. Tant bolo ba kotonda azwaka mwasi mobimba telemina batalo adundi ya tonda ukoma mwana ndaza mabe. Je profite de l'occasion na pesa maman nga botanga mbote maman madonga lula na Belgique mère edika biso à chaque fois pour biso to kona ba parents quand ndengo lobi wana maman salaka papa salaka donc on restait comme ça à chaque mouvement o sala makana ndaku ba parents ceux qui baye oh lelo biso génération tout le monde bien songi songi ok ça songi té vous comprenez et ça que à chaque fois mouvement ça maka au moni que oncle moko aye asimba que na mutu ayaka tali mutu ba solo dès que maman azo kota ça va azo simba boy maman tonton n'a jamais été venu ba tout muso ba quand on songi ye mwana wana ba bandi pa ko pénétrer misapi azo ka plaisir. Ba mati niveau ya kokanga ye awa neti ba boma ye amitiki ba fongoli ye ayambi pe papa mais soyons sérieux maman soyons sérieux papa ça na problème te papa bon so ce que c'est que non ngana na kondima jamais na kufa pour moi na vivre na ça ba pacte na sala ba bifona bimana moi tant on y a pas na yo ne me touche pas je vais dire à maman. Et que informer maman et peut si moto chérie pardon na ke luka libanda yo ba simbi omitiki mais finalement Arnaud en tout cas na habité ce que comprendre bien likam na lobby abandi mwana wana na âge ya 6 ans mwana mukie mwana mukie ya mwasi na âge ya 6 ans mwana bandaka première année ou bien mwana yeba ko komana ko tanga na classe ni na ndenga na yebeli na tanga na collège 2 ans na deuxième primaire lecture et vendi kokoma donc na kotanga na deuxième primaire faut ça agini maternelle to bandango agini do ayeba ko lobate ka ko senga benyenda yebi ko funda papa yebite soyons sérieux en tout cas wana eza malobo et le bi papa Arnaud Mukenge wana eza point de vue na ye eza ngati mutu na lobi eza ye nazongi lisusu papa de gama awa yebisa biso nanu bino mibali ezalaka nini oyoki mona bato ya mwasi mawate bandumba batondi na bango ana bapaka juma bakoma 200 francs mais mwana bato mukie ya 6 ans omoni bamaka musu photo ye baka de le départ il faut ba kino bandaki ndenge nini pour bakoma na niveau wana na bigeta au côté la ba maman pose aux amours si bien sûr ngala côté la pesco ba papa te mais total asiko ba effet o salami toza batu mwana wana azaki na mwana muke to ko condamner non trop vite te par rapport wana père na par rapport ya
te toko condamné te bi par rapport à nini babi na Bible biso zela biso to sambela moi trop te ba pasteur on a habité baloba lo mo na Bible ba boaka ba bani loboko epesaka et aranase ya nini ya loboko ezwaka ezaka likolo ya loboko ezwaka loboko epesaka star musu moi père wana moi jean yebi moi jean et bimarana petite a ebi non moi classe et bi mais pas père so père oya a eta musu amenancer mona to ebité ya sala ezaki ki non a sepela kito azaki influencé par matériel ya père pour yana papa mususu atayo ndozana okolinga mwasi mususu oyeno na bambongo na yo ataka non grande fille moyele non na bambongo no sentir pe bu a pe excité a tomber pe et bon siko mwana mo boye ko ko c'est en musuna il suffit $10 maman e baté en plus pe ba maman bon faute pas mboka et après faute pas mboka maman obima tamsu ba maman na kisasa ba maman maliboso ba tata ngana e ba ke no biso ndito kolaka papa abimi 7h mais maman robima ba 9h fona ti bano ba kenda classe ya 3 tongo ba kenda bongisi palin mais ba maman kisasa sentiment maman la muki aotikela tamsu mona 6 ans zwa mbongo atikele meni ya ndako maman weli ko ke libongo 7h30 écoute la mère na libongo père no ala muka été père pe mutaba mampuya ala muka boata bwesiko bona epite bon père wanande c'est un démon par rapport pour wana azamona nae to chate kino mwasa yaki na mwana te azamona nae donc eloko asali wana azape capable même na mwana nae o babota na mère wana akoka pe ko sala donc pour nga malo ba père bongo donc musika na nga donc musika Maman Pauline Momo ka nungozomona Arnaud Mukenge azoka ko condamner papa wana talobi na matière à sexe. Annette. Moi na muki azala raté. Donc pour na ye papa na a raison. S'il te plaît. Bon, omoni makamunde ko nga zoloba peut-être amsusu amitié na place à mutute. Ouais. Ndenga na yebeli. Je peux se mettre na place à mutute. Ndenga na yebeli vindengeza. Na bandi par ko pèse exemple ndenge to kolela. Jamais mutu moko ko yala nzela kabeli 1000 francs, $10, $100, $20. Ndele le to koma to tamboli ba kabeli mo $100 pa ya Willy Musheni obombi na pala ta mwasa oyebate. Mais quand les aïe ozokuta kazo kuta na oncle apesio mbote, bana leki na ngai. Azuma 1000 francs apesio boy, tu vas chez les coca. Donc nazala tante kutu ke nona kende na foutela ngwa tani. Donc je vais tout droit chez ma mère. Maman, voilà ça. Yo moi nous en 6 ans. Ngana yo tozawa. Bovani na ndako boyota la TV, bazu ba che film moko net de botala baluna bomoni ba to bani ko s'embrasser. Vous comprenez? Bana mi réaction bango zani. Tonton. Mais ya yo zo mona ke no muto yo zo benga papa na ndako. Quand ta maman n'est pas là, a joué à étaler yo. Une fois, 2 fois, 3 fois, je ne crois pas que nous avons eu 2 fois ou 3 fois. Il y a eu plusieurs fois. Attends, maman, côté, la maman, il solo. Et là, quand il goût, so va laisser qu'on fume, bien. Maman, j'avais très bien mangé chez Tantine et Léontine. Maman, elle dit mais tu avais mangé quoi? Moi, on a bêté le point, on a bien. Vous comprenez? Net biso to kola na mbisa mai na ndaku te. Mère na biso za kiso yoki so la mbisa mai. Donc nos journée mobimba. Nzungu na fa babwaka. Mais to ko n'est pas oncle boy. Boy mbisa mai ubie pas koko na biso tanto no ke na kinkole. Aya beti donc nyonso to komona kuna photo beta leso na palais. Mwana mke 6 ans. Mais déjà na 6 ans bando ke classe. Abandon qui classe mais vraiment non a commis matière. Abandon qui classe. Na matière à sexe. Ça c'est une petite fille qui bien. Azamwana mukie. Na matière à sexe. Ah fille na Eric Momo azamwana mukie. Na matière à sexe. Babandi na âge à 6 ans. Na âge à 6 ans. Comme qu'on trouve en disons comme qu'on trouve en normal. On condamné bon azamwana mukie. Mutazana faute pour na nga mutazana faute eza papa. Donc pino ba faute eza maman. Eza maman. Papa na faute à tant. Comme si maman ndengeni maman pas zo bimazo qui ne ko luka azo contribuer pe na foyer na ye. Maman, est-ce que moi je me pose des questions tant yo tout na bongo to kota na fond likambo. Maman nyonso avo bima otika bana salité to po papa sokola. To yo moko avo bima sokola bana yo. Réponds-moi. Tant si c'est vrai, maman mta sokola bango. A sokola ka na nelongi. Maman nyonso a sokola mwana na ye
likolo tina se pour na contrôle. Il y a une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois, huit fois, 20 fois. Maman, aïe ba quitté. Pour ceux qui moi on a commis des vergers. À chaque fois que bazo sokolaye, pour moi la terre à l'école à la catholique. Donc on a une éducation à la vie. Et un batou mingi bazo chance on a été excusé na nami le bel ndenga l'équipe parcours ya vie nanga. Tant bazo sokola moi na maman nyonso, je crois maman ya biso azara yebi. Au moins donc tant on rense moi na sei, ceux qui passe. Maman ne touche pas. Oh, ni nango. Yo maman mi pesika na koteka kwanga. Mi pesika na tombola. Bino ba maman nganda. Boko maman na bar comme le banque. Kate ok na bar. Barman azo paye masusu te. Ba so masanga na mutu yo vandi wana. Bongo ndaku nokasi. Mais là il faut comprendre. Ba na remise yo zaka wana. Bongo ndaku na yo. Okomi na ko lamba la bar. Makoso e client wana baka sofe limbondo. Bongo ndaku nokasi. Tala sko bana ndi bako mobeba. Tala bana. Eza faute à papa te papa donc toi épargné ye. Donc toi côté ko na caisse to bomba ye. Faute ya mama na mwana na ya zoba wana. Donc yo pesi faute pas maman. Oyo keta passe à moi si o ta boti mwana na ye. Pasite tangu ya osala banko bibima bima. Ayeba ko ya na simate maman. Ils ont kota zo kende ko luka pona bani ils ont kota. Maman, il y a des koluke koluka. Na bandi par koloba que bisepe to kola, na affection ya maman, na tongote. Ma mère sortait très tôt matin, mon père sortait très tôt matin. Toi na kuta na kana poko. Ba jou musubo si bolali. Ma mère a kota contrôle. Ba bota biso mibali hein. Mère a kota contrôle. Ça va ici. Donc, ozo mona olala ki meilleur mo la mika contrôle. Ozo comprendre maman. Faut que ça ya maman. Annette oza mona moi si. Okoki jamais ko sokola mwana ya moi so succès awa. Ata yo pe mwana moi c'est tango sokolaka. Oza na ba entretien o yo salaka. O biso to donc to yebité, to yebi mais to zalaka te. Maman nyonso tout, ba o ba yebité. Nazo conseiller bango ki maman nyonso tout pour sokola mwana na ye ya moi si bien. Faut qu'il y ait vraiment tina intimité, contrôle technique, to bien un contrôle technique. Vous comprenez? Yo maman, au sokoli mwana no succès a o tikele ma indamu na kanti mse yo moko sokwana se. Yangwana likambo yeli bango. Soyons sérieux maman. To longo la papa na likambo yo. To cha maman na mwana na ye. Vous comprenez? Ah, c'est un peu ça. Papa na biso pe koto azana posa ba kisamwa liloba. Tenanios tuana elo na oloba. Parce que le ozo salanga passé. Comment expliquer papa Arnaud Mukenge azo condamné kaka maman na mwana. Donc papa pona bino papa za na raison, pona yambi bino ba papa za na raison. Le ko bino bozana motema ya ki bo maman te bino boyebi passe ya zemi tento ya kobimisa mwana boyebi yango te. Te nga pona nga tata ma ya zoba bongo mangavuma na yo pese raison. Wa se nga pe fona ko matata zoba, se nga ko matata zoba. Le problème est zapé il faut retourner est-ce que na foyer yango. Papa lingaki maman, maman lingaki papa. Les problèmes ezawana, les problèmes non ezana wana. Moi na ba famille belé, na ba bolingo belé po ezo salama, le lot partout. Yara ki non. Bon, na kutana yi na mwasi moko boye, comme pe ageleki to na musala ba senga nga ki non ifuna bala. Bon, na kutani na yoga ya ba vite, zala wana. Ou bientôt na tali mwasi po tali boye. Ah, j'en peux comment kende mobile boso boya qui pardon. Vite pour passer encore dans musala. Papa, to bala na kapona bomo ibo bimba. Mon frère, je vous dis ceci, il y a un problème. Toza batu. Vous comprenez? Maman wana déjà tango to koka kozwa soit ya mwana na yete. C'est que donc akoka ka fesu ko kipe papa ngo pété po ami pesi na ebite so za na nganda ateka na zandu. To ateka na gambela. Maman ko bima tongo akenda wapi? Kenda koteka wapi? Koteka ki foyer na yo na gu. Tozala batu papa. Tozala batu mère omoni na nyos tu wana. Papa comme koyoka mwana gu, c'est que maman yo za likolo. Te oyebini na nyos tu wana. Désordre te na nyos tu wana. Papa na maman de batu ba zoba. Te oui par rapport à nini? Moi na par rapport nga na condamné vraiment moi na pas tellement ebi pour la nini. Moi na soit za ki fille qui non il y a 10 ans, elle on comprendre que non. Ah mais t'as 6 ans vraiment bon à éviter. Na âge 6 ans ba bokoli na âge 6 ans ti ba komi ko jouer na âge 8 ans na âge ya 14 ans de moi na yo koma na zemi. Annette s'il te plaît. Nga inde na ole bisabino bo inde na olobawa, je suis parent. Et à tes ban, il y a ma voisin, je suis parent.
nabota bana ya po nazo fungula ote bana ya basi pe lisusu vous comprenez nana problème te pona zaka soin ya mwana Liliana zotanga azana maternelle première maternelle j'ai le temps ya maman ne soka contrôler auzonga palanga contrôle technique oh lisola contrôle technique faut baluka na ba foyer normalement nazana 13 à 9 ans maintenant vous comprenez oh à quel congé ça qui n'a avec donc ça doit passer par mois na otala que longole la oyo zo la no ba sous-vêtement pembe zo ya boy maman bango quand ça quoi ya sali le quoi yende bien OK ngande donc directeur général la contrôle technique na boutique basi vous comprenez na boutique basi donc il faut na contrôler bango surtout makamba boyesus maman na lamu ki sous na désordre. En tout cas, maman Lauriane Momo motema ya Papati yo moroyo ki balobi contrôle technique na ba foyer contrôle technique ma Pauline contrôle technique na ba foyer papa na na zongi susu yo pe kuna o sala contrôle technique ozape na bana il faut Georges ouais atara ya Touré ya des petits na za na bana na la bana belé oh yo mo roboti te na bana bandeko nga na bana baleki nga bango tu bara bana nga ah te bien sûr faisala pour mon ate que non elo wana e ko épargner moi na ebi que non et ne via za la kana avera singa donc atakutana po ba tonto ya kwa ya mitema mabe yana jomo boye ngana eto ana problème habité na zelara ki no bango batu babota bana basi na zelara ki no asora leki na ombre mwana yangwana na ba foyer tabou ezala raté papa surtout maman sola na mwana mwasi eza bien neti Patrick Momo donc coup de chapeau donc na leli na sirmaye azora temps ya ovanda na tara pati muluba trop sage quoi donc mon apoto ya solo azora temps ayebisanga kutelo mo bo ayebisanga madame Pauline Momo Azali avait sur bana contrôle technique côté wana ezanga raté j'étais bravo vraiment madame donc ba god salut donc bravo vraiment pour na donc na sepel merci le problème ezanini mwana wana nga na osinga na ndeko nanga tika kondane mwana bato aza innocent ba auteur na autrice ya film wana eza papa na mama lelo nga na rolo ba bon mais conseil na ba papa musupo na yebike omoni ga lobby ba papa musuba otala biso et déjà na yo déjà au commun déjà na ba idée moi sinon kinde otala moi sinon na mingi na sima do yo komaka yeno otinda mwana mwasi nao so talibu o chelo mpanzi bo tala kena simatika ba jewana to lingi ba jewana te tika ba jewana donc mutu na mutu ayeba kinonga na zana ndinga na abwe o atali na bali mwasi mo boye aina 50 bana mama ngakutunde na ko kende na l'état bana ne faut donc l'état ma reconnaître ko ba comme de bana nga normalement mané mère nanga Hortense Pia ebisanga vraiment que non petit nanga don ndeza bo il faut bana na yo ko sa ko ba jete que non ko kabola te po bana na mwana na oya BBC tant so ba ifaki aider bana e lobby mais lobby so ko lobby ki mutema mabenino akoti pona ebite so maman abota ki na papa ngo no ebite o ni déjà koti déjà la koti séparation akoti en moro boye na esprit ya mwana wana po lobby amuté panzambe men ba père ngama ba père na kote la ba mingi te po ba père ba batama be po ba lobaka nini les bons dieux est une femme. Ba maman tonga linga ba si trop. Pour na que les bons dieux est une femme. Tara nzambe ba na masculin par erreur. Nzambe vraiment à la féminin. On a vraiment raison. En tout cas, les solos et sali vraiment pas si mingi. Na simandako. En tout cas, les solos et sali vraiment pas si mingi. Na zozongi la papa notre mukenge po yazana malo bebele. Malgré que ba propose oh yazo tenir réseau pesa ba maman mingi. Oh bazana kata bandako zo pesa bango kanda. Mais en tout cas, et ça pour la musa ba maman bazana kata bandako yo yebi yo na mwana yo ya mwasi. Veillez sur moi na babi contrôle technique et zonga na ba foyer. Na zongi li susu papa mukenge. Papa nango lobi ni yonde makamozo bezo blessé makasi. Yo ko condamner mwana na te mwana na za mwana mukie. Babandi dès le bas âge. Aza innocente abane ko comprendre te malgré tia ke okoma na âge à 14 ans yo okoma na kawana mais ce que maman ya mwana wana alobi boye ya za mwasi libala baba na mutu wana azoyeba te akangisi soka akangisi batu na quartier baroye ba mobile ozana soni mwana pe kunesa komi na zemi azoyeba te
aboma a faire avorter moi na boma libala mais c'est pas bomi libala donc batu bako timbela allié sa kaka mobali yango poison soit bango nyonso ba mi boma toi sala nini aza vraiment a besoin bino batu boza na kati ndaku bo aider na conseil bo yebisa ye bo komela biso bo benga biso ba numéro affiché na ba écran na bino soit bo contacter biso na numéro au plus 243 81 522 75 74 na bande lisusu plus 243 81 522 75 74 papa nanga pona maman azolanda biso tout ça la nini pona e conseil nini yo vraiment okoki kopesa ye po ye a pratiquer a comme on a neti na bana misatu na papa donc bango nyonso 5 bali na bon allié sakaka bango poison kaka bakufa po mo bali ye moko pa yebite que moi si yebi que ye a faire engrosser mon anaï niveau silence au moment nazanango faut s'attendre pire hein. En tout cas Annette Mujinga n'a pas conseillé maman mais la poison. Ah bon? Mais pose-moi la question pourquoi? On a posé sous question de Naza à l'aise pourquoi j'ai dit ça. Nga na conseillé maman na biso soko Hollande biso soko tala biso na yo muto kuta na problème moyo mais la poison. Pourquoi? Ozana no mutu kilaou, ozama yele te. Balobara une femme sage bâtit sa maison. Yo maman, omi pesi na commerce, omi pesi na musala, omi pesi na ki député. Yoka. Mais kasi balobi parité, moi si bazo ya na mobile bazo ya na bazo 5 ça bazo compléter. Mais pona nini atikeli papa, pona nini ba maman ba sala rabana mabete kaka ba papa. Pourquoi kaka ba papa? Laissez-moi finir. Oyebi ndeko na ndenga oloba maman koluka ezape mabete. Il faut eba. Tant sous ndaku wana. Le misérable salaire que les papas gagnent jamais on dit que tangi c'est lié c'est la ndaku. Non. Mutasala système ya palin ezasiko mère. Tant sous père wana azanira ki non bika ne baloba père à perpète, ba père à chaussure. Il y a des pères et des pères. Il y a des pères à perpète, ba père à chaussure na ba père. Papa Mukenge excusez nga pona na longo la que vraiment parole pour moi mozo le bezo choqué ba te belé bazana kata banda ko bazolanda biso. Ezo sala vraiment pas si na remarqué que tout junior kapaya ma muselinge kita e po ba propos yo tenir eza très vraiment ezo sala pas si makasi. Merci maman. Na bandel sukolo ba la Bible dit une femme sage bâtit sa maison. Naza exemple ya batwe belé. Na ajinanga na nango ya romona maman na biso Élysée Loufé. Azana ba entreprise na ye code secret sika to vendre place VIP yoyo. Maman azozwa soin. Ya ba travailleur na ye soin ya ndaku azoye ba ko diviser yango. Ton nini oyo mère avandaka osala contrôle et après le bini. Hey, papa lingaya. Papa na biso presse funga. Magistrat munene na mboko oyo. Basi ba koli déjà mais bona mère eh père lingaya. Asala ba domestique mais maman ko zunga mbangu na ndako yenda ko servir. Voilà. Ce qui papa allait déjà papa est bon na komi na olemba boy. Etali yesoute. Ya sali quand même devoir na ye yanine. Comment est-ce que yo maman o mi pesi na commerce? Ba no ya yo. Na ebite so bazami balé so pe mi sato so ki pe moko wana kaka. Ko exposer ye. Et là, on a une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, maman, on comprend que quand maman zoba met la poison. Mais la poison qui est mboko, tu as besoin de ma yele, maturité. Le quoi on kokate, on peut se la commerce. Mais là, nos poisons, pour pas ce qu'on le binin, aucun sa papa. Bien sûr. Bah, on a 5 ans de prison. Ako bimanaye. Oke bal ozu zoba mwana na wana boke obali côté mususu ndo mesala okene do kwa cantine boke na ye ba ko violer Jesus baza ba jara bana moko boya ba kangeli na kwe moko ba otina ke wenze papa moko azu ya côté na chantier asali oyo nyonso muteme sengaki ayepe na ndaku sans trace ozo comprendre bilo mwa bandengo wana yone mtoza ba précision bilo kwana nazo yebisa boss Patrick Momo na yebite nga na problème mwana wana te na yo kinde pasi yande bazo sali komba papa batu aza omoni mobali aza bébé na yebite se possible yokango mobali aza bébé donc mobali aza omoni moi ça aza 7 fois bête mobali aza 28 fois bête na
na musala boy mobala zaka les devant mais na palais moi ça ko tikelo ayeli bana voisin set na ndako yo pozo boko la bazeme zo puta pe ba maternité ayebi peut-être tim comme yo mobongo ni motema so ba église nini yo pe quoi ça o avouer vous comprenez donc maman faut yeba donc quoi ko protéger foyer na yo maman comme il peut ça na commerce c'est quoi na ndimité atekaka na zandu abando kene 3h30 bana ngo batanga mais tangi ça peut bana moi j'ai fait la pédagogie hein vous comprenez batala kananu propriété à moi ndenga ye biso ba mibali coiffure baotana manzaka batava Emmanuel Misuba baotala ka propriété à moi ndengo yeli catch na ndengo bimela ki na classe ndengo ozonga ndelo bi ko ya na tongo yango mona ka batia journal de classe ba kotaka la ba para place wana vous comprenez yo maman la muki na tongo du sac otie na ke musique bongo bano yo bota Zo ki nego luka papa na yo pozo siemisa makasi bonjour précision société boye bisanga ata commerçante ateka kabimara 5 heures kosomba biloko après ça azongi le temps azoteka et tout asilisaka 20 heures ako 20 heures akoya kokuta bana déjà balali lobi susu alamuki même rythme ya éducation bien mwana oyo boti avala la fois sokola peso ba sokola ki avant yo tango yo ya faut maman lisola contrôle technique oyo et c'est très important. Maman nanga madonga lula bota ngai mwana mobali na telemiao ay contrôle biso ba mibali contrôle manzaka na yebi manzaka kola te 3 jours bakati osuki na yebi ngo na parler chez biso donc pona batinyo so bazolanda biso ba maman na biso na moni il faut bozongisa système wana après 3 mois na bana na biso amiki ba komo kola toucher hein après 3 mois toucher pour biso ba to kola na système à toucher. Donc après 3 mois touché, après 3 mois touché et servant nini. Balia borté. Après 3 mois touché, balia borté. Et on a tokoti na sujet mususu. To pesa na solution et pas maman azolanda biso pas vraiment na. Tozo luka, to sangsa mayele pour trouver solution. Yo zo condamner mbala moko, yo zo condamner mbala moko. Zo ba bien té. Dans la part des choses, il y a que nini. Maman na conseille yo mais la poison. Donc likambo ya suka yo rolo ba yango wana soka memi mwana wana avorté et que mwana wana kufi ba okanga nani ils vont commencer mais jusque là papa na évité que maman ne sa comprendre ba gêne ya salité. OK papa aza conscient que na sala mwana wana quelque chose vous comprenez yango mwana papa za mayele atala bona jumelle natala mayele ya mwasi yo mwasi zo va entretien na maman na bala ko poni okomela commerçante na mbete soyons sérieux ma chère. Nazana leki nanga uto bala mikolo mwana moka mukie Miss Grace bilonda na Allemagne atinda linga photo ya mwana zo tambola ko ya zuki papa mwana yego yebango après 3 jours tanga tindi photo ya mwana ko ya kibo ya zuki moi je me disais mwana soka o yekola ko tambola donc il faut ko landela ka ye place okende tout en aboye moi pota manini so contrôle les athées. Yango na bina ba foyer na biso contrôle technique maman ceux qui va contrôler la yote mais lelo za boyete mais lo bota na sina landela ki na tala ki na Google bota te c'est foyer en tout cas na remercier yo aza fimo kaza o mi bomba bien Patrick Momo en tout cas franchement boss na remercier yo makasi po au trier na ba journaliste biso mboko yo o mona mususu na presse moi na kuna lela asa na émission comme sengo mbonga Pampex mais moi soyo na kitoko ni boso ka sisi ndaku kaka en tout cas na remercier makasi maman batela ko bien pour la contrôle technique. OK wana la pesi merci na maman na nga wa bokolango akolisinga tine na komi boye maman Rose Chituka. Maman Rose Chituka en tout cas félicitations maman Rose Chituka. Merci beaucoup maman obatela net mujinga. Yo vraiment en tout cas te merci. En tout cas, nazongi sous papa nanga awa Arnaud dazo bo mama kasi na ibite loni yokolo bapo peut-être maman peut-être solution ya Arnaud a kokate azwana na nota yo ngana oyebisa eboye omoni na vie to na ba degré nyonso ya ba problème ate États-Unis na problème nango atape Jérusalem ezara na problème nango atape Jésus pas kutana na ba problème na musu omona place mo na Bible ba Jésus akimaki. Les aïgas ba problème à côté na l'évangile. Ngana roloba
le pardon est une présence qui libère. Pardon? Asa nina limbisa papa na? Yoganga. Ko limbisa, est-ce que ko limbisa elinga ko loba kozonga na? Hein? Nana loba boya. Aroka limbisi papa wana. Zemi pezonga rasimate e ko ya liboso. Banoko bata quartier ba kotala mwana ya 14 ans. Te. Limbisa bonga sa ni. Te, zanga net zela. Pardon. Tigo bomanga. Bomanga. Nga déjà moi na sa yebi nzoto na comme peut deuxième femme nanga. Pour ceux qui ont donc ceux qui boti moi na mi balé basana kati, asa suna baleki mi balé na kati. Bon nanga iti. Pona pe yanga, sikona sa ni na bomaye. Pona pesa makila papa wana. Franchement, papa, to longo la théâtre. Zemi yana bobeza ya nani? Eza papa a violé kati. Soit disant qu'on violé. Qu'on violé la première fois. L'habitude et comme il a une habitude. Abandera ko violer. Abandera ko violer, ko violer. Et comme il goma. Zela. Comme il goma. S'il te plaît. Moi si na okutu. Mon frère, je te pose la question comme il goma. Na goma ko va violer mba moko ba sala wana tina TV5. Répondez ngandeko. Moi si na yo o balaye bato ya fête. Donc yeba ki non oko violer moi si no pe na ndako na yo. C'est ça, parce que vous avez dit. Tes langages, tes affaires réelles. Donc, moi, si je balai là, au pesa mbongo, tu peux bailler mais mais ceux qui au salaire on a consentement na yété. C'est que ça viole. Depuis ma comme goma ouais attends moi ça zongi retard. Aux a besoin de bêter mon bata. A ce pesa yo abenga ngo viol. Et ça viol la nina bala ye ça violité. Kozala méchant na ba mama te. Mais est-ce que on a compris papa notre boukengue asaka na rythme papa baluba na ya kala. Baza ba dictateur, ceux qui bitolo ba bien. C'est ça. C'est ba lekela. Chia moi ba papa, lembisa no moi mukie ba propose tenir pe makasi vis-à-vis à maman, elle est qui vraiment makasi. Chevauchement. Nabi boy. Na répondre ndeko nanga te mais na aider bato bazolanda biso. Likambo eza moko eza nini? Omoni munyoso tout na vie azaka na ba lignement na ye. Nga na yebi garçon moko Isma Kabwidi. Azana ba lignement na ya tambolaka après 18h ali raté. OK. On a commis papa Muyandi. Oh hein? Tu te posé pas question. Donc, Azana Bariguer na yatambola nango ki après 18h au liate, Isma Kabwidi, onga na yebi. Après 18h au liate. Akominana. Mutu musa ko loba keno, ngai na ko vana na bar te, neti fils maza. Akominana. Papa muluba kaka. Te. Tozaka gentil bana na biso bako bomisa biso. Bano to yaka la bango na ba mabala. Yango na ote bande kunanga basi, bomi botela ka te, botala net. Moi siki toko. Asa papa lui a monté na guitare ba nous tambola partout. Asa l'aise, era musana. So musala 5 millions ça musana l'aise. Mais so musala moi guitare no komika fona ko melisa mwana. O sangisi musala na foyer, musala ko beba. Ou bien foyer baby. On se comprend. Les amis muta otambola ba lignement et papa yo se fait ça. Maman yo se fait ça papa te ozu musala memi na mukongo. Soit disant commerce ndé boloba. Papa asali ya sali to yebite papa za occultiste. Ubeza ba sentiment na epo. Papa Moussa Loba, ndengo loba ki bachel bazake belé. Papa tamsa misa na via bandumba te. Abi lokola yo anet yo yela ki ngai bolé na ndaku yo mo zo mpeza te seka komi yanga. Yango mona mwasi Moussa bali ayela leki na mobala loba o eza matabisi nanga. Ezaka ba terme mo ya kindoki te kali aye. Eza ba terme ya que ce qu'on sali erreur. Donc so sali ka erreur leki no aliami. Vous comprenez? Babylone kwa to wana mona bandu numele yo to mona wala bangala. OK. Na ba Congo pezali. Vous comprenez? Ba dictature msuto wanda mona divorce mingi zaina baluba. Papa na bala 4 momi aliga yemo ka ngwende. Mais le to mona wala bangala. Natangelo komba mutu moko. Tanga kasi. Olukilanga problème. OK, nazongi su papa. Na continuer likamna ngana lobangala juste na oloba boye. Vi o ngana on saleza oyo salate. Vi oyo sala eza onga na salate. Mama avanda na papa ba solo la so ba moni po ezanga na ote. So ba moni eza possible. Ta omoni mabe tala yana ba mimali musupe ba kanga mwasi na ye na mbetu en fragant matali boy par amour alimbisi baza. Te idée qui m'a s'il vous plaît alimbisi. Alimbisi baza.
donc ceux qui va moni et ça c'est encore possible que non base à l'ensemble base à l'ensemble donc et dépendre de la banque mais Eric Momo lingate ah vient Eric Momo lingate voilà c'est ce qu'on a dans le baboy au moni grand prêtre Patrick Momo na Eric Momo bango baba to baligné baba to banzela ba to ba tout droit donc moi ba to ba tout te papa muluba te mo kutu na masolo biso to beta bango kutu ko effacer zona ndenge nini donc eloko na loba c'est parole pardon na biboy en tout cas la remercier ndeko nanga pa comme zonga ngamu naza oyebi nini soko yebi ke olimbisa nga OK ozo comprendre nazo ya na pese exemple nanga na ye na kuti mwasi nanga so na yebi ke na kuti ya fragrance so na yebi ke na olimbisa na pande sangotin na kuti ebe ah chérie pourquoi tu m'as fait ça non maman pourquoi tu as fait ça ah en tout cas au Kenya musala un mois voilà trop de voyages voilà bosila ni bino mi balé ceux qui bokende boké sur une église basambela bino esili on se comprend moi si mabe obimi na balabala pour déjà ti yo ebili kambwango c'est que moi si wana za mabe yango na te yaki ya melane poison OK on se comprend yo ebi ke kuti bongo oyebili kambo fani sa mobali na yo aza mobali na yo tango tika la tenya dame na Eva mutazala kate arbitre azala kate on se comprend o question pourquoi papa o monde ngeza wana na remarqué pour maman pas comprendre moi na mutayibisa ki je comprends moi na yebisa na 20e fois pour la première fois yebisa ki oté je comprends mais na quand on peut pas pardonner pour cette inceste vie à mon ami bébé laissez-moi chuter ma chère maintenant tant que yebisa na 28 na 29e fois ba remarquer que ça y est tout net ça a commencé ça et bon pour Annette ça y est bango si ba relater l'histoire na relater que maman c'est que ba ndozala asimba ki lokolo non. Et ça, moi, ça a commencé par ça. Tu vas dire que nous avons fait le liboum. Maman, il y a bakango. En plus, moi, on a banolinga lo baté donc il fallait tout bon délayer, il fallait tout bon délayer. Tout là ta mawana et passe là, bande qu'on a place boza, il fallait bon monde. So boyo ka mawana boza ko encourager moi na moi si. Boza ko encourager moi na wana buzoba. Vous comprenez? D'abord on denga zawana aolinga anuer libala wana. Ya papa na maman. Tam soupe papa ne mtatindi anuer. Pona ndenga na yebeli makambo. Fils Maza, je crois, aux Olandanga, jamais, moi, on va venir au violer à 6 ans, à comme 8 ans, et ça, ma wap, au village, baby, toi, Jésus-Christ, il y a Simbi, il y a soir, à comme une zemi. Toi qui n'est pas épais, toi, tu n'es pas. Aux hommes, que papa, moi, mon tato, tinda, nuire les balles au pop, en bas, zongan. À la claire. Aïe, comme à la zemi, il a 14 ans, déjà 15 ans, comme une grande fille. Papa n'a passé tant naïe, abandi, qu'on doit tailler déjà à âge à 8 ans. 8 ans. Azo kende na eti, na 14 ans, il coach zemi. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est tas d'expérience. Mais ça, mon bail n'est pas mais ça, n'est pas mariage, ma chère. Mais ça, mon bail n'est pas d'office. C'est pas 7 ans. Vraiment, 7 ans. Donc, on peut pas maman, maman na papa, surtout yebisi na batu nyoso. Papa ko samba, maman ko samba. Papa ko ta ko samba, papa ko ke na ye pas changer mboka. Maman bandozaka moi na 9 mois. Moi na 9 mois. Ba yokana. So bazaenda kwa chambre salon, bazaenda kwa 2 chambres. Pourquoi? Papa na maman baza na chambre mususu. Bapesa moi na chambre mususu pour beaucoup la moi na dans l'ensemble. Jamais maman ko bimatika moi na kati ya libala. Non. Mais 7 ans. Soyons sérieux. Eza libala. Expérience. Nana ndekola nga bala 3 mois. 3 mois. Bala ni na décembre kabani na mois de mars. Vous comprenez? Baké non, mobile frère moi si baké na tribunal. Babi eza mariage voilà bi tout ça même pas ceux qui 6 mois bi 3 mois. A sokola ko bilamba lambela ko belala ndako moko. Mais ça de libala. Buyo 7 ans. En tout cas, DJ Ibra, t'as les dossier, pardon. Papa, on a bien collé à maman. Pour y aller bien à moi. Maman, elle a fatigue à boulot. Yo, oyebi à commerçante. Vous comprenez? Donc, moi, il va pas bien avec le côté papa, maman, pour moi, dans les collèges, moi, les obéta na carte. En tout cas, c'est vraiment triste. Marie, ma papa, non, d'azoloba, ah, ils a pas si, bandi qu'on a raison ça là vraiment pas si, comme on a l'isola boé. Il y a moins d'habitude, il y a moins d'habitude. Maman, Junior Kapaya. Si les bossa bandi qu'on les pas comprendre qui j'étais. Il pas un parent. Attends, oui, bisona il va parente.
À part bino ndeno bobota te boza bana bandeko bobokola. Ça viendra déjà na avec le temps. Hein? Avec le temps. Ça va na pesi papa mbote wa ba ila biso net na fête na rozana so mi pe festa sika. Masala ngai Patrick Mongu na Paris, ayebisa nga otinde nga des chaussures. Na ozela déjà mon cher donc ndeko na tazo sapato te. Na zelaka ya yo ndeka to sola ki ba image ya WhatsApp wala ndeko nga vraiment. Mais na yebisi pe Patrick Momo façon net tazo kumisela nga yo. Pardon. Nga mona sentir pe pour na beta sango na code secret. Ba ingénieur Joseph baza la convaincu ba Isma Kabwidi, ba Gilma Banzetambila, ba Ibrahim un meilleur DJ. Ba comprendre ba fils Maza, ba comprendre pe que non Patrick Momo aza patron. OK, merci. Vraiment. En tout cas, merci bino mo boki ndenge papa notre mukenge. Alobi maman wana. Tour aliboso alobi maman wana soka moni mointe amela poison. Et deuxième fois alobi bazwaka kanda kuya 2 chambres salon. Ba botela. Soki bazaka na chambre salon bazwanda kuya 2 chambres salon. Ba bokola kaka mwana wana polibanda bayebate. Parce qu'on dit toujours que le linge sale se lave en famille. Nazongi sou papa na awa yebisa biso eloko nini ko yebisa mama oyo asala poto komi vraiment na suka. Nde balobara mai DG Sopani et Sopani. Ah yango wana ba mai DG Sopani ba na choité. Ceux qui ont vrai amour, ceux vraiment amour, ils ont fondé dans l'amour. Donc, batala qui non, bali suna choité. Pour attendre maman abobo ya papa. O tika la na comme na papa na mutu esikato. Tu n'es pas banami bali. Banami bali sous na mariage na bazali. Ceux qui moi na obota mais biso mais na nzambo nga na sambelaka. Moi na aki robota mais moi na okufa. Jamais. Tenga sambela nzamba solo. Te amo bom oh nzamba amo bomité. Au moins na Bible. Nde bat bakosela Satan makambu. Tanga yebisa tuna pasteur na bino. Satan nzambe mutaboma bato belé nzambe ya Satan te. Ah bon? Bato bakosela Satan makambu. Te lukuta. 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 Bato papa tango bazolo voilà to bimina sujet tozonga pardon. OK, tozonga na sujet, tozonga na sujet. Ya on a lobby les problèmes ezakaka, les problèmes eza ba comprendre que non après wana 2030 c'est comment. Pour au moins eza chopo et bandeli. Tango 2000 to na 2017, dans 2020 c'est comment eza et comment passer. Tango et comment passer et comme il est solo. OK. Donc pour nanga bazwa ba vanda papa wana pe papa yo pe maman qui na rolukela yo elle va pire vient nga pati muluba po yana bana poto belé ya mibalo mo toloba to finga papa na po akana kisasa mais pe na bana poto mususu avandela mbonga kafa akenda lisuko lukate mais moi sinde mutu akoma obima ba réalité et alors va Patrick Momo donc na pe sa tape mbote non kamba moroko na pesi mbote pa masalanga te consoler ba mais na pesa ka mutu ana mbote mutu c'est 2 personnes on a pour na pesi Merlin Siro te nazai te na pesi Merlin Siro des Canadiens donc père canadien ba mbote belé Pati Muluba Hortense Pia donc Chloé de Milano na pesi LDV Ilunga ba mbote to continuer na biso. OK, merci. Quant à moi net Mujinga bon. Na komi vraiment na suka. Merci. OK, quant à moi net Mujinga na komi vraiment na suka bane on a bozaki tellement ebelé ya kolanda biso banazi, ban Europe, ban Afrique partout. Bozaki ebelé, je dis un grand merci à mon boss Patrick Momo, ma Lauriane Momo, maman Pati Momo et papa Pati Momo, Eric Momo en tout cas, na pesi bino merci ebelé à ma maman chérie Roche Chituka, Enoch Kitondo, en tout cas, on se retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Mais tu clôturer? Si, tu clôturer. Vous faites mon point de vue, Nabinot. Vous êtes là, l'homme sort qui ça. Oui. Vous êtes là, l'homme sort qui ça. OK. En tout cas, dans le bon, en tout cas, Nébé qui a net, ça m'a bien compris. Ta Katinga Bou. On dirait que c'est pas là, souté. Eh, Patrick Momo. Oui, on va trop méchant. Non, moi je suis pas méchant. Natambolika na logique à Makambo. Merci pour la parole. Bon, je crois émission la biso Zala qui idée ya moto ba yeli maman na biso maman yeto partager bozwanga méchanté et na bato mingi ba loba donc nzamba salinga grâce na botika bana basi pe na souhaiter kana bota bana basi po
nayebi ndenge na géraka bango nayebi ndenge na edikaka bana na ngai contrôle technique wana kutu donc ata babenga ndoki nga etalinga te contrôle technique donc nga aza na posa pe ke non nakomisa mwana nga age net net boye azaka ndenge net aza mobesu ozo comprendre bon monteur pe na donc révision monteur kitoko po tanga ko bala honneur na biso neti ba net mujinga mwasi kitoko ba to tambola ndenge longo bani ozo comprendre wana na pesi ba para na yembo tebele na félicité bango maman na biso za na courage kaka ndenge to solo liawa soko za na likambo limbisa mwana wana ko mambanda na yo likambo izate yo pe mwana soki mama limbisa ko mambanda na ye izate ba jeton ba bitumba c'est pas bien botika mwana bato abotama boko tsena buzoba na binote là je profite de l'occasion na pesa numéro na ngai plus 243 85 00 92 150 plus 243 85 00 92 150. Je profite de l'occasion na pesa artiste munene obana poto bazo zela bazo sepelanaye nada manager na yeyo nada azo frapper azana ba tournage ba film belé bazo solliciter partout donc les amusala quoi batu mingi balingi ba programme nada mingi appelé bokota na site na biso nada ye mabe donc bokomona biloko na biso nyonso Patrick Mongu, ma mère Madonga Lula, mon papa Jean-Pierre Brimbo Mukenge, Tantine Zeba, Lili Nzeba, grâce Bilonda, après Sibino ba bisous et belé. J'ai tout endu là. Solange Wechi, ma gloire à Missy. Ok, merci en tout cas. Papa, on a posé l'homme sans Bakissa. C'est bon, nous sommes déjà au lobby, juste rare numéro de contact. Pour toutes les personnes qui ont contacté, journalistes et internet, nous avons besoin de contacter, en tout cas, contacter on a un numéro. Plus 243 89 68 57 006. Plus 243 89 68 57 006 na profité na pesi William Mitefu un prince à New York na États-Unis mbote na pesi Mongalinze na Suisse wana mbote batu nyons tout na pesi bino mbote donc Vasco de Gama na bino ye mais atika na pesa ta boss Patrick Momo na junior super mec sali. Merci en tout cas quand bolandi nga na komi vraiment na suka boyoki ba propos ya bande kona biso ngate mtu na lobi eza bango maman yo moko landa ba commentaire nyonso okozwa bato pe ba ko benga nga na numéro na pesa ki liboso soit ba contacter biso na ba numéro eza na ba afficher na ba écran na biso en tout cas ba ko continuer car ko yebisa biso eloko nini maman akoki ko sala Annette Mujinga comme na suka to kutani na semaine prochaine au prochain numéro. Bye bye. Yamboka, vous allez toujours brancher, dire émission à Bino Yamwana au départ. Donc c'est Charlie Solo qui vous parle. Yamboka, ça dit vous allez brancher, Bomoko Yamboka, émission à carré, boss Momo na souhaite. Mingi tolanda bomoko amboko na ba info na bomoko ya mboka musicien boko lega l'homme de Mutuashi ko lega na ya donc site kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre